biso na route de Vienne wana to solo la papier le roi carte illimitée olingaka mingi pa paroles hein formule suka na pesi mbo de pas mundele ndele la négrita voilà pas paroles moni non pepele hein toujours moi mi connais belé hein mais na landara yo nazali yo bikat l'un des prédicateurs oui bien mot donc tozali to solo le mo muke pa parole to betano lisolo sali to biso o ezana ngoma to solo na biso mais tellement ya masolo ya on to tchaka bilili be ba comprendre lelo mama mboka na biso pa parole batu ba olela trop nzale koti trop na Congo n'habite idéologie ngela nini au moins na mutu be pas dikola 1 euro pa tekini mboka ezani po bakanga ba trutu nzale koti to ndeni ouais ezaka ndenge ga ezala kate donc soko bomi peuple nzala oyeba ko diriger bango po liboko epesaka yango na ga contrôler kate zomona menzala déjà kota mais bato ba sala politique na Congo ba na volonté ya kolongola na nzala te po muto yo alibumweza ya kotonda mutu na yeba nda ko réfléchir. Alors, si vous avez un moyen de réfléchir, exact. Pour vous bouler déjà dans le lukatama tembel. Taraga soza nanzala. Ogoyo kaba gumo gobo yomuna matembela minene. Oyo matembela minene. Wa makasa minene ambala wana. Ya supa mwindu pene zangala ngo plisha. Mais ozomona ke sokoliongo ozoka gunda ngo sokoliongo na badi oyo ka ngogo. Poza nanzala. Et puis sotali mudana nanzala. Abotaka baboule mobo ya badamage oga ana minicho sozwi grec ou bien na minicho ma desu na ngombe umuni busupu so ndo beta ba masolo badamage oluka mulaide talika bika ana mia posoza ya kotonda o remarquer ata suba tunyo balamba nini umuntu oyeba te polier ozana goûter mumtana mia. Donc voilà. Azo lukambo na minicho na aliaka eloko azo boule. Tamsu kwanga na sardine. Mais est-ce que solution makambo sikoyo? Tokolo que sali toko poto la msata mo batu toko sandeni pour muto mube nzale yoka la est-ce que to sandeni? Ah donc ozo parce que neni to sa to la musa peuple pour a revendiquer makambo yem tazana libumwe za nzala. Siko yango komi siko ke photo tokomine ko bondela. Normalement, tu as position ya ko bonde la moto yo azocha peuple à genoux. Neti afungola motema, bande ko nazo l'état tale la biso ba konjamboka botale la biso kande peuple lela. Parce que zaneti mutu mo ba ebike yonde mtakanga na mia mena na choite. Il faut que nous senga libération bana Israël ka pa pharaon, mais pharaon mtakangi bangoti. Moïse aki na choite fa dieti kuna. Andima ba affrontement. Banyoka babunda banyo biloko onengele kati donc yango siko to senga na bato ba sa politique na Congo bato ba na ba souci kolongola Congo na pasi bazala sérieux pour que peuple wana soki ba longoli na kawana pour demain on va nous réfléchir bien mais so azaka na position na mais ça passe des situations to na ngo peuple moko affamé donc nzala ko dezo commissaire sous pour nzala na limite ko commissaire mutu esprit malam ala mukana boule et comme c'est que tu côté ka ya fond donc tu as un avantage bazo linga mboke za bongo voilà ndena bagi ya biso eza no masolo to sola biso to sola kaka mais le gars peut baloba muto ko bika pona lipate pona liloba oyo akoyoka yango biso to continuer ko loba pour lilobo ko la musa peuple wana de façon que atabanzala tabanini basa la pena ingeta quoi. Ah ouais. On l'a dit quoi? On l'a dit bien. On l'a dit bien. Non non, simple. On l'a dit bien. Ah merci. On est gagné moi là. Non mais na ko gande ba compliment de yolo. Bonge le kalingai. Mba mo otalinga ka bo o lati kito yomo na ko lelela kaka. On l'a dit bien. Oh ezani. Batindi ko tinda. Évidemment nous là mais comprenez toi libanda tu vas na biso na. Mais mon yongo yenga yeko stopper kaka donge. Bon, donc, pas parole, tout son nom, ma solo, il y a Mamandou, l'année, on va tout son nom, moi, tout chamo, point, ma solo.
musique absolue aux hommes on parce que apparemment on musique qui pensa est daïe parce que aux hommes on nini bako sauver musique parce que bien que babeta na bonsoir mais est-ce que il y a un monde ça là que musique est kufa parce que musique est kufi muto album le moi na bo simbité moi muke na bibe moi muke na wera te moi muke natanga na kombote moi muke so ba sale au sentir que mais ndebne ça ikala peno sentir que hein bako ça ne pour ne trop ça ne pour sauver musique te ma musique est kufi te papi geni wana ne kodana ne skolo bi mabe oh non musique na se dai non so totally bien l'album est lié au beti même coup tout dernièrement na autre album ya na qui single mo ya petna fabro pensage ils ont bien ça nous te bien te mais le coloca ndem te bien so yo ki album héritier au bima retirada et beta ranango so yo ki fait rigola qu'est-ce que j'avais dit zo beta so yo ki nanyo yo fali pupa tokos ba tourner ko koloba te mutelege na ba tourner mikolo azate faut qu'il na Instagram non bien papa so bi kale zago mo mlenge no au sentir que album mo ridi so bimi au kanga banzembo du début à la fin album mo pas so bi au kanga début bozi mais banzembo na pena na album na lo ba pe banzembo esa pena ko ne ditala sala ne chobina nzoto ebina te lokolo ebina kaka on a fabriqué on a géré sur na kangi de malo o kite ne explique malo bana so que ne dit pas héritier o kocha ne dit so na bibe mo lo baga ya ngomto ebani mais na kocholo ne nzembo ya wazo beta o mususo nini o nzembo zo beta j'aime mon mari oh anto bae ngana yo teto saladi ba saliban que série potenga na yo to salate bolingo comment nini donc soko yo la musique on comprend que oyo antouf ndele ko taye biango so to que pas fali au moment j'ai tout comme tout oya ben so que pas faire oyo ka banze muloko la ba nanyo Mississippi ko salanga poet do banzembo ezali ezobeta soko kepa wera omona ke banzembo peza kuna oye beta banzenga luketo eningisa mukilimi mona do banzembo ezali mais sauf que production na poto ezate production na poto est-ce que on peza moi calme hein déjà on eza maman na kal eza kutu moi te donc eza maman na kal eza tellement boyebika na oki bouya ya phone eza maman na kal parce que visibilité nde to sa no mission boy so bato batali yango te yebisanga siko bato balobani papa ko sto mono te papi gene to mona gi te makampe to lobi ba yo kango te donc bit to sala mission eza po bato batala donc ba mise so mise disque eza ke tango etekami donc production au producteur azaka babenga ngoni disconographique na scénique siko pardon mais c'est soit musique disque il faut que na ngoti na scène nde siko place bokone ko découvrir siko bilenge ba chawana et puis faut yeba musique koyoka na CD na musique koyoka ngona concert ezaka na feeling monté concert nde siko mutu place ya confirmer que mission en danger naoki ndenge ayemai na CD ndenge bimi na studio soko za kolinge muke olinge susu beveneme les gars na concert et c'est comme ça c'est une suite logique donc disque bimi sans bas concert derrière je vois pas comment il cartonner et en plus kobo sanate mais grand vitrine il y a culture musicale na biso c'est l'Europe et plus précisément Paris et dans le monde du cinéma au bimisano film na monde no mbimba place olingi mais Hollywood ku neza même industrie eza place ya vitrine eza neti festival de Cannes na tapis rouge ya festival de Cannes awana ya rêve ya terre tout soit bimisi film azala nominé na festival de Cannes parce que soki yo acteur bakatela o que non ba festival de Cannes on a ba tapis rouge na ngomona ngote bani mais acteur azaneti azaya kodaye
ozomona eza ndenge moko mpena bamisien na biso bafestival de Cannes batapis rouge na bango ezali nde bagrande salle ya poto eza nde baconcert na poto ya nde public ya poto. Voilà, sikoyo na bien pas parole naleka nanga place wana toleka ngo naleka nanga mamandule toleka ngo nayebi te soza na question tuni soza na ondiri oza na eloko moko ozolinga oloba me bon naozongela ngo pas parole oyo okoma trop chronique ndule explique na bato balandi azwanga bien expliquer une chronique ndule idéologie nous avons wapi et puis de gens simbi félicitations ndendele félicitations parce que idéologie la nango trop idéologie nous avons te chronique ndule eza ligne na koloba ni eza rubrique parce que zwanga bien eza plateforme il y a une émission to comment est comme politicien Moïse Katumbi a sali plateforme Zidane Figula sali plateforme nae Tshisekedi bana plateforme donc biso pe zonga bien za plateforme parce qu'on a quatre zonga bien et ça na ba rubrique auto benga ba option parce que yo moyebi yo mo lobike musique ekufa onga na biso que musique ekufa te donc chronique ndule ezali eloko moko rubrique moko na quatre zonga bien pona ko la kisake musique na biso ekufa te en même temps ezape pona ko permettre musique oyo bato va découvrir en haute soit parce que na mboka na biso lelo musique muso ko za beti nango eza nango bien mais par rapport à likunya moko boy par rapport il y a problème mo artiste aza nango ou blocage mo boy nous on est là qu'on peut ndele la madrid de la patrie yelo la talara a boire ngunda na Congo et azela donc na entre temps ya anticipa alinga ba histoire il pas prenaka donc ils ont que azo apprendre musique et les cas na o bimi bason azo faire découvrir donc il y a ça quoi qu'on représenter tous les bateaux oh ba ko s'appelle ba congolais mais ba yebi na musique ba congolais te ba no ba botamawa ba o ba ya pe na bumwana ba o pe bazali ba congolais ba uta na ba pas mais ba kipakate parce que soit réputation mo besoin de musique baza ba voyou nous on essaye de montrer que voilà la musique c'est une bonne chose pour la vie des personnes et chronique ndou les awana pour na relaxer bino que musique ekufite zali ce qui ba concert ezate mais donc on vivre la musique na ba parler na biso voilà avec Zonga bien favelas chronique ndule donc on s'en est gars na cadre que au sauver ndule na biso on est que au sauver non sauver te pour ndule za na ngote que na noyade nazande ko accompagner parce que musicien nakolo bandeni c'est pas possible au sale loko na yo moko pour nga pena na minga obeta banzemu na nga fo bima mais moko na yebaka ke na ozana problème moko po et ko comme ce que besoin yo nde au promouvoir chana ngai o andungu yo lobelango somba brique o bébé yo lobelango po comme langa peu difficile nga mona lobelelo na ngai donc na yo na comprendre ba musicien au sale loko na yo na yo mo sozuzu au métier direct ko bandi ko mi lobelelo na yo na moment mo bato ba loba donc ye mo azoka ngolengi et comme que lengi soki bato mutu bazoloba chronique nous les analystes na beteli le mois mirage azane je sais pas où aux États-Unis ou bien na quoi mo boya monde avant dika bateli direct pas papa osa beteli ko na monte ke yo ko ngolengi ozomona c'est le scram abimi c'est logo kangi mukili enteskunga na zo betango ye olia lobelango ngande mna lobelango na betango monte ke salelenge ozo comprendre mais ce qu'on a l'obélité azan choité yemo ko lobelango mais na moment mo o mona ke akoyipe ko yinanga na tikile charge lobela so eloko ya bimisi ne te so comprendre donc nazo sauver musique te mais nazo accompagner ngo parce que na vraiment musique il faut na accompagner ngo le rôle na ya ko accompagner mais na ko tricher te na son réel parce que la musique est un art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Alors yo so beti so nezo kitoko moi je suis pas là pour tricher ce que zwinga mundele pas wana netre libela so ekangi so pe kangi te ye nge ko kanga na ngonga ekangi na ngoyete ya oloba ne police de la presse toujours on est menazat
Élection de Sabatete, vous continuez à vous. Yani on a kanga bon autant na comme police après c'est élection. Et ni nomination ni élection. OK, quoi là ici? Tu vas benga ngoba autoproclamation. Oui, autoproclamation. Autoproclamation si prendre rabat. Ce que zaki to saki musique. To yoga nangi non, to ça l'élection. Mais oh les autoproclamation inspiration ya Nzambe. Abika yo okomi police. Tant on a comme la police, bango va yebaki te. Comment va nos banques Sabato? Mais police a nini? Mais parce que na kanga belé, tala yo mo. Na kanga bango belé bazo ba menote. Bango te belé nde ba tu belé baza aux arrêts. Ah bon? Et ba misu baza ba fugitif, ba misu baza na ba benga nini ba wanted, ba misu baza ba rechercher. Na kanga belé mutu na ngai. Na kanga belé. Si on doit bon après ça on le pas parole si yo police au monde après ça on est. Parce que ils ont évolué, le monde a évolué. Le monde a évolué. Et puis, première fois, tout le monde a na TV Luana. Batumbi Luana. Mais vous avez déjà, ouais. Ah, donc, ouais. De Luana, quoi? Voilà, non, il était. Ah, il y a eu une vérité. Donc, n'est pas comme Batumba Luana. 2002, vraiment, tu me sais Kalat. Mais il faut là déjà. Si vous avez kala si vous kala les oeufs na soute donc ngaso no mona 2002 zai kala mamalone kala yo pe kala na mona donc il y a on a tout na ngana zo précision mais on dit ah attends tout ça kia TV comment ina bongo te zo mona ke bo vandi boye en plein salon na ba parents na bana pa batumbi Luana na TV ils ont choc na Paris. Monde ningana yango Luana salaka succès moko boye mais ezaki évolution ya monde na évolution ya télévision télé-réalité zalaka te télé-réalité koti makambone zalaki te makambone koti mais tout le monde nde mokile ningana ki nde baloba eloko nyonso tant kaka mutu et justifiaka tant que temps écoulé tout le monde a résultat. Luana sali ba crise mystique, Luana zui ba mututo zo mona ndenge Luana belle fille neni nazo chité asali ba maladie moko boye dongi asali ba tentative de suicide asali ba makambo belé. Donc pour dire que monde des évolué, technologie des évolué, télévision des évolué mais na yo mutu po mutu kotika la ra mutu kolingate Olanda vitesse à TV5 au calculer les paramètres. Vous savez, ata olingo sauter, ata mamadunga sa nenga mataki wana, na nenga ki mamadunga sa yemo sa calculer que ndena matabona automatikuna. Vous êtes pour mamudunga sama, automatique tina 4e étage, akenda ko sauver moi na mon boazu donc. Ali yo za sona ba problème nini o ngapena sauver mutu, na bima héros, momi wana voisine lo zo ta na fenêtre alingangai. Tala nengo koma na 2e étage ko yo bukani bassin. Moumi on n'a pas zouyoté. Il faut calculer les paramètres. Maintenant, ils ont comme ça, ils ont évolution monte. Le journalisme est comme une commis. Le journalisme, na habité ayo na zo mona za ba YouTube bani bani na habité yamba ba mission. Beaucoup tananga. Na mona bonta. Le comment musicien ana groupe de presse na. Ce que yo ozozela télévision akala. Pardon. Vous avez une époque à Manda Cheboa. Vous avez une époque il y a Ilunga Mona Bouté. Il y a Mbouibouebou. Télévision à Kala. Na caméra mounene. Vous avez des musiciens qui sont il y a des groupes, il y a des journalistes, des porte-parole, des presse. Et puis dans le monde, il y a un journalisme. Il y a un mot qui est un star. Ou un star, trop solo, un star. Moi, je suis un star. Je suis un leader star. Yo comme si leader star ici. O ba komboka ke ba tsama leader star. Nakutana tellement na ba star donc na comme leader. Na bien. To son album non ndungu sikoyo et quand bon parce que il y a au moins 3 ans passés hein. Ndungu lo na beta ngote. Tant na la seka ke na beta ndungu. Bana mai tout o bazaki ba danseur. Nakacha clip ndungu bakoti ba studio
Mais il fallait qu'il obéisse rapidement. Mais biso ça n'était que orchestre n'était yawera o miel alinga que ne studio ba longo limba la moko. Pour le moment qui au rassemblage qui venait moi. Kasi eza neni eza ke ngai na vandi na idéologie na taliga part ba vena biso neti ba modogo ja franco ferré ba vieux tout ba imba kala ba jo mubiala banani na ba nyakos papa mbaza oyembela bango na monde ba saper wa génération oyo ya na sima ba vieux wana neti na sima na ngai ba saper to baya musicien za ina été bon ngapena na nga saper te mais tellement na fronta ba nanyo ba leader na ba émission ba confronter te mais na frota na se frota donc to sala ba émission na yoka ba sola ba leader ebele et sala peka na comment leader star et puis le roi na makila la musique étant que ancien amoureux ya ndule mais refoulé de vivre la musique à tendance na ratia mikili de place na zoki na rolo ba pas retraite mais na sala kineti o ba bengaka mutasali ninyo ba bengaka ngoni neti ka arrêt maladie quoi dans le monde ndule arrêt maladie te mais na rolo na sala arrêt coup d'arrêt neti coup d'arrêt parce qu'on a coup d'arrêt wana borango lokolo ezala kaka omoni ba cri na en pleine émission ba ndena oyamba ba saper na mon mouvement mais nazomona funa ba kisa ba cri malgré ba cri ba viva ko funa ba kisa problème so ya mutu boye ye azani ko modogo ba ko so na papa oyimba nasi funa ba kisa ba cri ba ndungu un temps masa mo boye azubul to betango disque à produire au moins membre bandaki jusqu'à Lubamba na London oyaya na munika ndungu wana ngana produire yo peut na ba créer kanga maki mo liboka ba créer na bibon boro fe bima ezaki neti show ya makambo na boro bima ya bino yaya ngana o produire yo boro ya ndungu chabala boro bima lokola ya ndimi a composer musique bango na Burkina Faso depuis London ba tindeling ay son na correspondance instrumentale ngasko to na zo instrumental na bandasko promotion nango na zo siko bana mai kutu na zo ki bango te ngana ye Château Rouge na sala promotion ya borona po ba mokili ya bana mai ya forme partout dans le monde ka ndenge za la leba oyoka ngo ba benga ngai basimba mo mabanga poto kota studio pona linga ipendeza la studio moko ya son et vanda ke soki neti ba chenze mba papa mbe beti beti na volume 3 ba chepa ndungu na volume 3 to beti na même diapason na ngate na sa elo mo pola parce que tant na promotion na écoute que Antoine Déconne a sa l'émission na Château Rouge sur les sapeurs comme peu jour on a écouté que tous les sapeurs basana bango na bon bango bana bango na restaurant mo kuna ba ko sala bango émission na bango ngai le na lingi na ko kota l'émission na te ponga sapeur te ngaza leader star artiste designer ngape na le na benkoka na ngambo ne côté biso to za bango bana restaurant na ngate na libanda na pire mutu na ngamo boto développer nega ma Mosco na cheswango na yok sa mona mai mo Antoine Déconne journaliste à Canal Plus tanga bimi kuna ayoki siko son wana ba caméra ya Canal Plus et bani mamo ko filmer ngai à l'improviste bana mai siko lokola balela siko filmage baye ba monique Canal Plus ok bon wana ndena ndo betango soki ezalika ngamoko banoko bozala bobima ba danser nde baboyi mais le ba monika Canal Plus balamo banoko balela pe visibilité pas ba koti na plan na nimé board Antoine Déconne mamote boro fe kota na film baza ko sala monde na kota na film balamo lokole comme li solo film bana mai balela visibilité mais leader c'est quasi de kolo chanda ni ngai bana mai zo bana ba figura to kolo ba figura te pour balataki mbote babinaki pe kitoko mamo ba bimine mais est-ce que bimate pour ntili londo kasi tango e komi siko ke bore koti na Canal Plus mbala mongo bana mai wana nyosu bazaki wana moko bandina ndi boso nanu basomba plan
oyaya boro fo yembela ngai ngene mama bandaki boro fo yembela ngai oyo boro fo yembela ngai oh boro donc na so na combien de sapeurs tous les sapeurs alinga zo boro na moni na oyemba bango tuté entambala moko na comprendre que tant bana mai bakeka boy na waka mutu annoncer studio ba entela bandi studio bakomi banduli ce jour wana de l'air émission les na Canal Plus bakomi banduli c'est entamba monga na boule entapa producteur pe yepe sous manœuvre producteur à Londres nako ya tel jour yepe ngape suna komona soki ngamona ke na bora ngona studio et ko bimona bimi fo mutu ya yaki na boule a futi déjà ba avant studio mbonga studio bazo na olegele na esprit ngape bonne idée na zo zelaye or que noko katsane na Belgique akene ko sa su ba boule musu na Belgique ba mise ba mona makambo projet oto na ngona ngai atiki yango inachevé on dirait centre Kintoadi akebanda projet musu kote musu non akebanda la sous projet mususu donc na ebité soki azana maladie ba inachevé akoza kimbangista masana oyebike siko ngana compte ya kozala kozela na boula vrai ya ke sala ne boule mususu bore umeli bana mai bakoti ba studio bakomi ba musicien mamo penga pe na zui raison na bi bon lokwa bana mai bakomi ba musicien natika bango bakota ba studio ba beta ba plan na bango toyoka bango po songa na kota ki studio lokwa bazana boula ko yiba ba boule po tricher ba lia on comprend yo vandi lambi boule misi boule tant comme tatala bien papa roskutu azokende na ngona ndenga pantalon sauté zo zoye kuta sa perte ngaku na sa perte ngaku na comme donc abose ninge yo leader star so na betcha ngo ka sima de ba ke beta sko moni bilo ngo beti yange beti te siko bilongo be siko ebeta wa kasi yo mduku ngo tunat tempo ngana yo ki yango na te bilo ngo beti ebeti beta na ba fête o mona mna ngo atambola na cassette na ye so comme na fête ya tsingi ache ba beteli ya bini moi c'est playback et comment na ya bongo soki na mo ba fête moko banganda Paris o mona bango ba chepe beti pe bangana ba CD na bango ba CD mo sko ngasko na bagi bon lokwa bango ba beti sanga na beta sko ngana o ya ko beta yanga andungu aricha chucha osombi na yo ebongisi yo te somba brick yo tonga palais yo tonga brick yo allez tonga palais allez bikumba bimema bisomba aricha chucha siko zoi deke mukile kobina na rythme ya aricha chucha aricha chucha osombi na yo ebongisi yo te somba brick allez yo tonga palais yo somba brick allez tonga palais bikumba bimema bisomba alors fallait bima vraiment bilatalata te siko okomone teke fallait bima na beta kango susu te po nazwa ba mama na harcèlement bato belé benga ba kota nango ba siko bo oyo ozomona ndenge ezokende te yoka ozomona tena même ya kovanda on s'attire que zokende tena nene obina ngo siko ntango bapecha moda de rue asuba kozwa je po nano orchestre siko te orchestre nga nasali te basaleli ngai différence yena te nga nalobi ke nga na leader star ntango nalobaka ke leader star po mama nalobaka ngo te bato ebele baloba na nga papa world studio po komi ndike jibe oanonsaka album ebimaka te ozalaki na ndungu olongwe okoti na bebe ebimi te okoti na sikoyo bapetia favelas baye na moda de rua tokomvwata bapetit plein bimi clip mpe bimi orchestre esalami donc ngai ezaki leader star eza teke neti kaka ya ozoloba makambo dans les vides nakoma leader star nalamukaka na ntongo bo bapetit babenga ovie tosala mouvement na kati ya ngola awa favelas muzika 2 années na ngola ko non coaché bango par correspondance le commandant français Fabiola siko ba obetani ba tito de rue ozoka pena ke no neti bord na bango bicho bima oyo tukumvata kuti bandandeni mobilo na peta
Mais leader par correspondance. Ah. Ouais, leader ya poto. Mouvement en Angola. Bon réseau bêta, ils en ont na YouTube wana sokoche. Tukumvuata. Wana so côté animation. Tukumvuata yo 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 yo, tukumvuata. Ici c'est Fabricio Moda. On travaille. Tukumvuata yo 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 yo, tukumvuata. Dona Monique, Papa Rolze, tukumvuata. La Negrita, Parisienne, non, ma petite scoba bête. Tukumvuata yo 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 yo, tukumvuate. Tukumvuata. Moda rua de l'Angola. Aïe aïe, tata Nzambi. On a vu le petit nanga, on va animateur. On va venir ah mama kuye, ah mama kuye. Tukumvuata. Ah bon, wana soko tokomi na Angola. Boyoka makamona mais orchestre ezali na Angola bazo répéter. Sikoyo au promettre bato sikoyo. Babor ezobima. Tucha kobima nango na boko pesa date. Atankale obima. Te aja batankale te balobi abor ezobima pona ko corriger tous les bateaux balinga ba comme ba musiciens par accident. Parce que on ne bandine pas avec le travail des autres. Vous comprenez? Ce que ça perd. Te wana za siko za kenate. Omoni bilo muso za kaneti mutu musubo yo kota na course bozana bozaki na besoin te. Po nzoko mbangu ngubu mbangu linda arriver ko zala wapi. Ngubu na mai nzoko na mukili. Siko bilo muso za ka otikeli bango otali. Po sona mai na terre banga lo te ya za na avantage za journaliste. Ya sali ba avantage banini. Na tikeli bino bo beti bino mo bomoni dimension na bino mesko ngana obeta yangai. Na obeta yangai. Pourtant on a yanga disa na ngeke bimamba moko po yanga zo bimamba mona rando na bimisa on a bani maman ko taquer tous les batuto apoto ba bimisa ba disque ya génération ce disque na yo donc na yanga guerre yo pe donc eza ba polémique pe na ya musala wana pe soki pe mbamo e pesi pe que non na kota na mamba forme na koti ka na forme pe mbamo attaquer ponga jeta so bimisi disque na zo taquer tout na forme na nyonso tout guerre do de ba mende bazana ba bongama ba ibake tangu kaka oyo ni andungu ezobima ba na guerre bébé mais les talons sous bimi ba na guerre. Oh 2 ans et ça combien de na d'abord déjà na Paris bord mo ba petit ba na ngokuna puis ba petit ba côté sous studio puis 2019 à partir de janvier nazo pesa calendrier pour ba production za na Angola. Mais eza makambo te yoko nesio bomona makambo te que orchestre salami nango mais par correspondance mais na janvier 2019 calendrier bimi donc on va donner changer yoko c'est qui journaliste le lot quelqu'un aux nani au sein émission nani yebsang o yoko tu po ya mano ba politicien ba onzo ba yebika no papi gen to le bela via lo barabien o ya mano sidika dogola tikile mo 100 000 mais biso ba o image beba déjà na mongolo olingo ya mbaka sindika dokolo akeba akosala okuwa koleka diamant koleka bafacture ya pétrole aokima yango fo na beta bord na ngai 2019 calendrier ezobima donc tant que calendrier ezobima voyage Angola première production sortie officielle makambo to ezala na Angola papa rosement liloba moko pa ya bana nyonso baolanda biso congolais tozotala biso moi le loba moko et puis le loba souka pour aussi cette intervention na biso le loba souka ezaka ke na ngina papi gain plaisir à trop ndenge ezalaka donc permettre ngape le loba ya mbanga tant que leader star pour na mouvement na biso favelas musique puis na ba disque ezoya mais et là on a osengaka vraiment bana mai boza partout dans le monde makambo le msubo kaza na sa théâtre te master na album mo opnage ba saper bobi nzembo papa wemba il fallait bimisa wana ya ba grand ba grand prêtre à poto papa mba bimisa ngote vena ngape modoko alinga mekango veut pas kokite basaka nani 15 basala nani 15 non veut pas kokite mais ngai naza na liste pena ya ba grand prêtre à poto vous comprenez donc disque wana il y a un grand peu de tabac pour que bima, andungu ko bima, bébé fo bima, et puis na lingite na bête la bino ba somoko genre
eza pena bason moko yango te donc ondire okesa manzanza ondire okesa badona mobeti te dona mobeti oyo ya véritable te mais oyo biso tobanda komeka nalingi ya ndenge wana te nalingi te mpe ezala miziki moko ekomaka ngai na cd na ngai ouais veste otamba na cd na wana po bayaka boye ya na simeloko kocha no maboro te cha maboro le simeloko boro kasi bayaka ndenge eska DJ non la ta veste bana mai na boyi ekoma na boyi ya nakotaka na bafete ya bato omonaka naleki na nsima ona nakemona DJ okotyelanga boro tya boro DJ azuna nini wana oyebi nde balobaka nalingi ezala bongo te naboyi mpe nakende kosala baplayback na bafete ya bato lokola ye na apprenti sorcier eza nzembo nalingi ebeta mpena na baplateforme na ba-iTunes na ba-Spotify na ba-Deezer et puis soki otie yango na mutuka oyoka soni te ozo comprendre et puis na nenga mabanga funa bwaka bato mais ce que tellement studio nezo senga mbongo na kokoma pe méchant hein moni binaki William Kanku mutu nanga pena na Italie mais tellement nazo futa studio cher pour soins ezala bien pour na oki baso na bango et c'est cause peu faute na bango te na oki baso na bango nazo kongo za baso mo ba 800 €. Studio 800 € et ça soit danger te na tali ba clip na ngo na ba clip oyo bayaki na 400 balles rangera a boyi ko sala ngo atinja ngo pa petcho na mususu na za kotana a beti bango ka clip mo ya 400 € na ina sa na ba clip mo senti ke o che clip on ndima te ke o pa paroles bato bolinga ngai bato bozana ko ndima ke na kokosa miracle na makambo na bika andungu bébé met les talons tout comme voit dans la favelas na bord mo suna préparer na lisa bagan prêter on a bord na mabanga ebele ba Simon Gomes Bamba ba masana ba Serge Tambe na Switzerland air yango ba Pape Tericas bo soutenir mutu na bino et non sonité mais ngana zo bisa mino clair ba baby qui a la préfet ya Toulouse ba tuana ba Junior Diavova ba petnanga ba Vivi Masomba ba Antonio ba petnanga ba Kalusha Mputumani osoma ba tnanga ba tnanga ba nani mutunanga sunani mudomo kena na États-Unis Rochelet Boya Mitterrand Champagne les champagnards bien que yo lingana soma musique te mais nazo expliquer que bo soutenir mutu na bino na beta studio biloko moto ya li obo mona ke deux fois te leader star p a sali pe makambo mais esenga soutien sans nga moko sans bino non ça elote mais avec bino na roma magie mais nga na ça reconnaissant nebi que ça soko aider musiciens oyo kwa ça reconnaissant mais nga noko na bino bo wana ndenge na tali o bino o na mona ejomo bo ya ivoirien ya lotari ndo ta comme président à 5 bato ba aider na ba 500 francs encore alors que il sera reconnaissant. Ils vont bouffer ensemble quand il va gagner. Et puis lui, quand il fait des rêves, ses rêves ne ratent jamais. Si on a peine à expliquer que boulot nanango et boulot raté. Mais bon lingaté comme n'importe moi que boyede mutuna binoté na bundi kanga mona la négrite à la Madrid de la patrie na suka film mambo simbi. Et comme on a un hôtel, on a vu des stars, on a un leader à la leader à la li. Mais on a là. Na café, je suis né à Pontoise. Mon ami Breloc. Natanga texte en école, je suis né à Pontoise. On a belé la masse et deux pronto, mon ami Breloc. Totanga on a chic na Lumumba, mais lelo je suis à Pontoise. Tu vas bien à Pontoise? Na Pontoise, on a tanga une chic. Que je suis né à Pontoise, moi-même, ma fille est née à Pontoise. Est-ce que tu peux imaginer ça? Na dongi bandoto nanga et salamaka.
Donc c'est que opposé au bail réaliser. Mais naozo le bango bana Lumumba ba ebi na 4e humanité ba livre tozo tanga wana littéraire to tanga texte mo mon ami Breloc. Hein? A expliquer ce peu camarala ba tanga texte mo je suis né à Pontoise. Le na benga kuto masa na ngai doto benga na ya benga mon ami Breloc ngana zongi saka je suis né à Pontoise. Pour texte on ajoute to tanga rango masa ina ba passeport vient mo zo tinda ba to ba Nigeria ba nini ba masola poto. Parce que mon passeport net, tu as fêté Michaeliste. Parce que l'idéologie, je suis né à Pontoise, français, on est dans le goût. Mais ma fille est née à Pontoise, là je suis à Pontoise. Donc d'autres on a ça la marabana mai. Et là où tu ouvres na yego les gars na émission te le bela vie, na yego le bela vie, nana mbongo te produit bilo wana. Mon ngo tu na une vraie question. Bana mai belé ba kambi kamenga na sengi na bino boye denga. Boye denga na kota studio. Na tchel panier lokola kitunga mabonza bo benga makambo a lobby na sala ya faut tcha numéro na sengi ko pona bonne cause c'est ya on a dit pona kota na lobby pas parole non nanu boyoka makambo de temps boyoki makambo c'est que il y a du sérieux na sengi pona kota studio na lobby pe que je serai reconnaissant. On va bouffer ensemble. Ah bah bon, bah c'est gratter. Pour ne c'est pas quand on a fait ça, c'est que ça n'a moro. Bah on va déjà s'aventurer. Mais non, je suis pas en train de rigoler. On va bouffer ensemble parce que je serai reconnaissant. Faut que numéro n'angawana 06 15 49 24 non 06 15 49 24 13. N'engazaka préfixe à Mboka 0033 voilà 6 15 49 24 13 au Tcheli bangon wana so mutoza en Australie partout benga so que ça na façon mo linga galem so kabela ngai comme ngape ne bande basenga te mais na occasion ya kosi sa studio ya disco yo na teliga likolo na tena na bino oyo loba na ngo Flavia ku Sonika tala ku mamba tala ku tala soki tala ku mamba soki tala ku nima soki ku nini donc na tali na beleli na bibana mai boye de mutu na bino bo benganga et ça la que studio na soki sili place bo comprendre que leader star na bonne cause siko lembo wana siko ya ba boko po balem soka ça banze mona ke bima jamais na ba CD po déjà na lingite na tambola na CD ke na comme DJ cha et que bimana ba plateforme oyo ya ba vente en ligne yo vandi bla pas oyo ki kombo na côté ko nenga ozo ke na musika nenga yo moko ozo mona nenga bazo somba parce que mbongo wana on a zo sabino que je serai reconnaissant on va bouffer ensemble c'est pas que na bandotala intel atindela ngambongo te nando ça sko ba action bolia on a compte à action parce que c'est un projet bien écrit monde la commis hein livre projet on eza boy no na ngamo na tali ba page ngana zaka sumi na ba biloko ba komi wana neti lelo koya ko leka mission na pesa non pas tu pesa ba aide pour projet mundele mtasakiti umuta na benga kio na bite bon pour na projet ya mbongo ba twa cha mbongo na moni fona benga to lobela vie po ye lo kwazani ti wera ba tu ba ko tala ba bia elonga wera ba ko cha mbongo na bulke ba ko cha neti na maison mère te tala bango ya yo ko attirer ba tu toi maison mère bozomona Sozia Weransona, boya bambongo pona kosala wera mabe ba yana bambongo ba futa e asala eloko mo baloba ba monaki wera de la forêt ngamo na zoloba na zo témoigner pona papi gen en tout cas c'est un homme honnête ya wana singi na ba fana tiki tout ya maison mère donc bo soutenir ngai à travers elongia moto ezola accès elongia série ya wana bike na yaki na pona kiyo na leka na nonsango na senga mo po mona pekeza série ba edengai na bimisa disque wana après na kolakisa bango mbongo ne o wana tokozwa comment on vit avec l'argent leader star maramni na kosala na mbongo wana na bona loba trop mais ba vente kozala en ligne voilà après ceux qui ba vente salami eza na programme ya ba projet nane na komisa tous les projets te bomba te pour suite nous ezanengi tant que kabila olongwa na page on de la commune na biloko moya osala na mena so na lobiango déjà na bine to koza projet mo so kabila longwe to kiti mamoto ke tcha ba plan na bi mabe de so kabila longwe to na biloko continuité moko eza wana botindelanga ba mbongo na kota studio po studio ya musique on ndeke sala ke mbongo moya munene koleka oboko tinda oyo ko sala ke epesa sous les vires. OK, voilà.
tokomi na suka je crois na yambaki papa Rolls na koyamba ye lisusu pour photo beta masolo sikoyo to beta masolo ya disque na ye et puis to beta mingi masolo ya poto. Donc d'ici là portez-vous bien, restez connectés à tout le bel vie. Bon s'abonner na page Nangai à Facebook Papigen. Bon s'abonner encore na YouTube Nangai et na YouTube na Bisso hein, parce que tout le bel vie za Bisso. Beaucoup na YouTube na Bisso il y a tout le bel vie officiel. On a Bisso. Donc tu peux suivre notre. Je sais pas mais c'est pas bangaté hein. Ouais mon n'y a pas tout ces émissions. Hein, na ninga ya zwanga bien toujours. On est toujours dans le métier. Chronique nous les favelas, artistes et designers, il est toujours là pour les musiciens. Mais on a zo bête à part na ngayo o ezane di guerrier ya bana poto. Vienya kazalaka akenda. Vie modogo. Mtaza oyembele papa wemba kenda. Bosko ba masa msuba meki. Bayo kanga. Ok. Bayo kanga. Vraiment, sérieux Ali, numéro pas parole, c'est moi. Taxi jaune n'a plus un beauté, mais t'es natiki. Merci. Si ton y'a pas pigué. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? T'as la bateau de ça. T'as la Bella bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Belle. Bah ouais, ça va Timothée Phénomène, bah Dimakougou, bah Théo Mouchina, donc toi, bah Belle, bah Dachero. On est ensemble, ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, on est bien, bah t'es capable de le faire. Dans ce moment, il y a des Africains, il y a pépélé, il y a pripé, il y a niaquessé. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la Bisso na Bisso. Mais sur la Bisso, chaque jour, il y aura un bakulu na Bisso. Si vous avez un awaté, nous c'est pour la Tarabisca, voilà mon papa. Malobara va mila kaka, balera kaka. Donc tout ça la kaka. Ah, on y a bio. Nyonso ezali nzombo pondu ngai mungusu likaku ndagala soko lingo zongo na biso na ntafu vraiment lokolope ya sombo ezalaka awa donc nyonso oyo ya biso okokutango awa na biso bilengi to chez Sims biso na biso yoka bilengi Molia kitoko momela kitoko toujours biso na biso bisika biso love bino tout ngai moko ndeko na bino Sims Francis Yamana biso na biso nga moko ye toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi okoma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te. Donc chaque semaine, tu vas vraiment un rivage. Mambisi, un produit, biloko vraiment ya mboka awa ezangakate. Tu sais ça qui bino nzambaza malamu 10 ans et koki. Moi na koli talaka 10 ans. Donc voilà. Donc awa, tu sais ça qui bino koyeba kosola, kosala bien na batu. Biso na biso marketing. Oyebi kaka banda to banda ti lelo marketing. makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.